Salut, bonjour, bonjour, bonsoir, la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà, moi, votre humble servante, Maman B52. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Naïb Sarabiso toujours que Kosal et la bino, ils allaient devoir pour Nabiso, Yangwana. Ce qui a koloba ezali en tout cas to mankaraté to yaka pona repartager elongona bino bande konangai nzamba lola apambola bino en tout cas ba bon début à week-end ba bonne fête na ñu ba travailleurs nyon surtout hein parce que le zala qui le premier mais hein, moi na biso to botama ba biso to clôtura moi c'est-à-dire les 31 mai c'est mon anniversaire famille bota ba dinashu ba pesha lover nga wa bino les 31 c'est mon anniversaire ba lobi cinquantenaire ça c'est fête. En tout cas, basoué na bino et au sala biso plaisir ya makasi. Famille Bota, j'espère que na marché toza na film na biso oyo ils ont battre record film moko ki ntwemfinta film moko ezali dolo ba mingi te tableau moko kaka epesi panique panique générale film na biso meurtrière ezawana déjà na belle vie télévision donc yona nu oyo olandite yona nu oyo otali film oyo te nako recommander yona ko senga yona lombango kine na bolo pikiliki okende kolanda film na biso oyo meurtrière okende komona makambo somo balobi pona nini ménopause soki eza accompagné na kozanga mobali epesaka kanda ebela yo bongo na biso yo bongo bela yo bongo la grande famille meurtrière eza wana nga nayebi te nga lelo le na landi façon Davina apwa maman millionnaire, maman milliardaire, azo traité ndeko na biso Priska ou azali mwasi ya papa na biso Ada. Je me suis dit, est-ce que meurtrière eza Davina te? Bébé na film au ba point d'interrogation ezebele. J'espère que na loba likambo. Donc tozo yeba te meurtrière eza. Maman top akoboma. Belle vue. Eza belle vue akoboma mama top to papa Serge eza Aziza akoboma leki na mimi et donc eza na ba suspense et belé film o meurtrière. Donc quitte à nous la grande famille de B52 la mignonne officielle quitte à nous ya kozala vraiment focus ndenge moko kaka belle vie kondi la patrona alobaka quitte à nous ya kozala focus pona koyeba nini pona koyeba na ko comprendre idée nini oyo bayeli biso na kati ya film oyo meurtrière et puis pe to dramayele la famille bomoni neti papa nani ndeko na biso Aziza na camarade na Marina Laba Aziza mobala leki na eme atikine pena muninga na ye asimbaka ye aséduire ye ka ndenge nzembo mo baemba papa na yo akoki kokoma satana mama na yo akoki pe kozala mwana na yo akoki kokoma satana mobali na yo. La famille mutu akoki kokoma satana yango ba Bible lo bana biso to se confier pas ya mutu te le moninga malamu eza Yesu Christ Yesu Masia ma grande famille de B52 la mignonne officielle. Donc yo ona no landi film na biso te na belle vie télévision to ko senga na yo na lombango kene na lombango na bo pikiliki nyonso tout. Ok, donc on a film na biso oyo meurtrière après film eskini o sala ki biloko kitoko ya kinchunga. Donc angina no chapitre wana ya film na biso meurtrière to yeli bino lelo lisolo j'espère que bozomo na vidéo ya ndeko na biso metampinga. La mère de 4. Masi kitoko bana 4 mais soka telemi bolobi oh moi na 12 ans tout moi na 15 ans tout moi na 16 ans. Mais bandeko nanga na mabala makambo ebele bomba maka na ba mabala oyo toza makambo ebele salaka nini ebomba maka
makambo ebele bomba maka la famille nazotiela biso nanu video oyo tolanda et puis tozozonga juste après tomeka kosola mokie ebongo ngai na bino toyeba nini oyo tokoki kosala suivant bana mameta nini susu yaya tika bali kofandi ne boyo tosala projet toke Kisasa botika noko benga ngako botika kobenga ngai naloba nayoka mutu te nayoka conseil mutu te botika kobenga mameta omoni kolobezaka bien bakomprenaka te thérapie alors que ntongo oloba ose défoulé oloba esalo bien bato nde bakomprenaka te kongola aza makambo ndenge na ya komprena toujours makambo à l'envers donc ngaso nana likambo nga mpe na oyama na koningisa yango na réseau esali nga bi ose défoulé kolanda bato te yo loba oyo moko oza na posa koloba oyo moko oza na posa koloba te ndeko na nga obombi voilà kolanda ba oyo moko oza na posa koloba te mwana mama nanga 30 000 ça projet na Kinshasa akeni ko nda kene na province moi ke wana ya Chantal c'est son frère mais il y a tout le monde dans le bas quoi non meta mais après la cause c'est ça 30 000 non il y a toujours que c'est non si ça bon pause c'est tous les jours que je t'ai perdu ma cambo nazo pexo tous les jours de toute la vie on a programmé dans les réseaux sociaux naloba n'importe quoi te kota kuna na kati ya live na yo naloba n'importe quoi te kota na kati ya live Meta 30 000 na ngai nga fa bimisa 30 000 na nga bona tika ye mwasi wana na komatise live mwasi na komatise live botapote si 30 000 na kobimisa tapoter. Na informé bino boye. Dès maintenant, des abonnés bouna makambuna ye, hein. Na limina mona sousuyete, je parle comme son frère. Na mona sou na ba live vote, na ba bêtise, na ba délire à pamboté. Bon, c'est des abonnés. Bon, c'est des abonnés jusqu'à ce que à retrouver vrai mental na yende des abonnés na privé non solane na privé oui après bo benga na privé ande konanga don solane na privé kata non na nyo kata na mais 30 000 on so yo pesa ngana kati d'accord 30 000 on parle 30 000 mais pourquoi tu discutes mais tu discutes avec moi depuis quand? Si maman est en la privé. Benga privé. Ok, bisous merci. Ma famille. Vous tapotez nan to comme na 1 cas. To comme na 1 cas na sopeli bino matière. Na jirte hein. Meta. Ou soit tu vas retourner dehors. D'accord? Après tu es chez moi. D'accord, Meta? Quand je te parle, tu dois m'écouter. Tu es chez moi. Ne me prends pas pour un ami. D'accord? Pour vraiment compter les yeux, je t'ai ramené chez moi après. On nous en a quoi? Montre-moi où Bakata. Au démarrage, on est. Tout ça, qu'on a acheté. Dedans, il y a des pièces. Mameta, katana moi muketana moi pause. Fini ça. Mameta. Oui, katana moi muketana. Allô Kasai. Oui, katana moi muke. Katana moi muketana. Mameta. Oui, katana moi mukende konanga. Tiana moi pause moi muke bo solana no dans le calme après oya. D'accord. Kata moi mukende konanga kata. D'accord. Merci. Non, ben on l'a privé, kata moi muke. D'accord. Bon, je vous donne rendez-vous ce soir. Ou bien lobby, ton solo là. Non, il a même ma photo. Kitoko. Va chez moi, hein. Allez, va. Après c'est là, va chez moi. D'accord? Donc, après c'est là, plus chez moi. Ou soit tu catires là, il va nous faire vivre à faire dehors. Tu as un choix à faire. Ou soit au Kati Live, ou soit au Ziba à faire notre banda.
Mon frère, c'est la famille. Ande, Non, ce n'est pas la famille, madame, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas, ne me parle pas non plus, d'accord? Mais quand le bénin n'a pas réseau social, peut-être ngate mais tu as un choix à faire, ou soit tu prends tes affaires dehors. Depuis bon mois na. Oui, à suivre Tati. Oui, à suivre de konanga kata non live de konanga. Kata live de konanga kata. La brancher la prise na tango na sac na. Voilà, la grande famille de B52, la mignonne officielle. J'espère que nous venons tous de suivre cette petite vidéo de notre star Meta Pinga, la mère de 4. Moi, Simoko Oyo, Asepelisa Rabiso, Asepelisa Biso depuis Congo, na poto pe kuna tomo na kaye. A jouera 2 fois na ba leader à Missi, des fois na bande ko na biso le président Hans Luzolo, donc ba jouera kapenza malgré abala, mais elle continue son œuvre parce que eza musala nae ya makila. Tolali tolamuki tomoni vidéo oyo est tombé na internet la grande famille. Loko la biso ba congolais tolinga kokene na source ya likambute. Et comme yo mobala meta akimi meta na 30 000. Qui na 30 000 à Kikobala, moi si sous la famille. Pourquoi tolinga kaka bastar na biso bazana ba problème na mabala na bango? Pourquoi tolinga ko mona bastar na biso bazala heureux to heureuse to ndenge nini pona nini ezaka nini na biso? Donc nde ba sepelisa biso ezala mabe tolinga ka bande ko bastar na biso bazala stressé po biso miteme sepela. Ezaka nini na biso ba congolais surtout? Ezakanini, la grande famille. Na yé juste na ko informer binoki. Ce que vous êtes en train de voir là. Oui, panzani partout. Eza nango séparation te. Notre star. Bazo sala. Eza pièce à théâtre. Nous serons tous bientôt. Surprise. Ya komona théâtre oyo na chaîne moko songolo mpaka la turumona yango. Eza théâtre. Totika ko spéculer ba fausse nouvelle. Toti kapenza ko spéculer ba fausse nouvelle. Bandoko na biso ba star na biso ba comédienne na biso lokola ba momu lopo ba vana na mabala na bango lokola ba Meta Pinga ba vana na mabala na bango baza tellement ebelé so na bina bando cité bango awawa toko silisa lelote. Donc ezalaka esengo komona bandoko na biso. Parce que réputation c'est beba artiste surtout ba comédienne ba vanda kana mabala te surtout boye ba comédien mais bando na biso tong ba vai na mabala na bango il faut pas tozala na mutema ki mfo mpita pona ko luka bango ba se séparer na sima nango tozwani boye bisanga na so ba kabwani biso tozwani ka poto ya na réseaux sociaux to bando seka to bando finga. Voilà ma grande famille de B52, la mignonne officielle. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, je vous demande de vous abonner, aimer, commenter, partager ces liens. En tout cas, partagez les biso liens de façon que bisi kanyo son message o ezo kwe ya keno libala ya mete kufi. Toye bake libala ya mete ya ndeko na biso eza très kitoko parce que nzamba sangisi ndenge fwa na biso ayemba nzambe ya sangisi moto akabola te muta ko kabola te nzamba sangisi ba message na bino to ba ni na bino nyoso tuna maye wo bisous kuna partagez, je vous aime, que mon Dieu vous bénisse. Famille Bota, toujours focus, le Dinachou, le Pécha Lover, je vous aime. On se retrouve à la prochaine. Bisous kuna. Christelle de Dios, merci. Bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino. En tout cas, Gédéon électricité eye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud. Musala na biso ezali to misala na biso ezali kusala électricité
kosala construction, kosala misala ya ndaku, oza na posa ba installele yo DSTV, oza na posa basalela yo misala nyonso ya ndaku oyo lingi, oza na posa ya industriel, tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call, we will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail c'est gedeonelectrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là, moi votre humble servante, Mama B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Naebite vidéo oyo erni meko koma ekomela bino ezali Mama Joséphine, Mama Zozo nayebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso. Ba maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà eza pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ils ont détruit ma santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza la malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo zana nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo zana ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yango na somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te, yango na yoko présenter yo
produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na Balieli Soussou plus 44 79 853 90 849. Tika Nzambe apambola yo kozanga produit oyote aloe vera gel. Oh, la mignonne. Botika la bébé. Oh, la. Kina sala mignonne bongoli yango 0. Lobezala kina 10 senando yo bongoli yango na 1. Yango zopesa posa kozongisa nga bébé na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture nde.